Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à l'agneau de Dieu qui ôte du péché du monde. Nzamba longola kamasumu na mokili. Ni Jean présentaye. Alléluia, gloire au Seigneur. Yondeko yo nano yebi Yesu lokola sen nzambe te. Nalingi yo tatola nangai elongo. Totanga makomi na nzambe. O ezali pona bino bato boyebi nzambe te. O boyebi nzambe te babandaka ndenge nini. Toi musu place yo ozali. Nana ko prêcher yo nzambe. Nana ko lakisa modèle. Ndenge nini nako kobika. Ndenge nini nako so bomoi. Nga nakomi na suka. Naza na mbete hôpital. Naza na maladi. Na kobika ndenge nini. Nayebi nzambe te. Nalekisa tango na ngai. Na mokilo natika koyeba te ko apprendre te. Ndenge ni bayambaka nzambe. Esika ozali. Video ezali pona bato bayebi nzambe te. Pona bato bayebi nzambe te. Babandaka awa na video oyo. Ekozala malampe koyeba na kosunga bango. Na kotangela bino. Esika biso to yambaka Yesu Masiya lokola nzambe. Awa nde esika pe to renouvela baliansi na biso na nkolo. Parce que to yambaka nzambe oyo. To yambaka nzambe bomwana. Mais to salelaka nzambe te wana bomwana na biso kokola na biso. To ko sosola ba vérité pe to ko sosola ka vérité. Ndenge to sokola na maboko na ye. Mais to longo na stanti oyo to zaki na yango ya bana na nzambe hypocrite. Parce que moni to zaki na kati ya bonzambe. Ozo sambela me, ozo sala mabe, ozo sambela ozo longola bazemi, osambela ka batu bayebi yo chrétien, mais okenda ka pe église dimanche yenga na ecclesia, mais yo na lotika kindo kite, mais vidéo yeye pona bino, bato mabe, biso nyonso to se repentir, pote tondima Yesu lokola nzambe ya bomoi na biso. Natangi liloba nzambe tokotanga ka na Romains 10, nabandi kotanga makomi ya nzambe ya beau santo. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus au nom puissant de notre Père. Amen. Yesu azali kolo yo kolanda nanga. Pamba te nzambe moto asekwisa ye. Ndima yango na motema. Peloba yango polele na miso ya bato. Bongo okobika. Ya solo soki ondimi yango na kati ya motema na yo. Pe soki olobi yango polele na miso ya bato, nzambe akokomisa yo bosembo, pe akobikisa yo. Bible lobi akobikisa yo soki kaka yo tatoli ke Yesu azali nzambe. Même ata yo mutu oyo, oyebi ke Yesu azali nzambe. Mais obangaka ye te, olengaka na liboso ya nzambe oyo te. Même ba message ya nzambe apesaka yo ke tika mabe olengaka te, otremblaka te même liboso ya mongongo na ye. Bandela confession na yo, ezwa baptême ya péché, pe changer conduite na yo, yango biso nyonso tosala po te tobikisama. Bible ezoloba nini na verset 13. Ya solo ekomama boye, moto nyonso oyo abondelaka kolo akobika. Soki ozobondela kolo okobika kaka. Mais soki ozobondela motema mobimba, quel que soit état oyo ozali, nzambe akobikisa yo. Bandeko, na mikotisaki na profondeur na kati na loyenge, mais na kati na moyibi. Na bangaka te iloko ya mutu. Mais nzambe alongolanga kuna pe asilisanga posa nango. Pe nzambe amonisa bolingo na ekati na bomoi na ngai. Ata eloko ozomona keso na sali yango te. Journée na ngai kobeba. Soki nga na bimi te na butu, na ke kobima na ke sala mutu mabe te. Journée na ngai ekobeba. Nga funa kende ba camarade na nga bazozela nga. Loyenge moziki. Mabe ekomema biso epai te. Eza na mutu moko nakuta na ye na nzela bandeko. Nazo solo na ye. Na tuni oza chrétien. Na kati ya train. Azolo bananga. Naza pratika te. Donc na pratika makamu na ye te. Mais otali âge ya mutu. Déjà zoke na kimukolo déjà. Déjà zokende déjà na kipaka. Déjà pusani akoli.
mais kino lelo azo pratiquer makambo ya Nzambe te. Donc kotosa Nzambe, kotambola na kobanga ye na liloba na ye, alobi aza pratika te. Ça veut dire asalelaka Bible ya te. Siko ndenge apusani bongo akoli azo pratiquer makambo eza na Bible te, akobika ndenge nini? Sauver âme na yo. Yo ndeko nango ozoyoka ngai, kokanga motema te. Vie ya Nzambe eza malamu, kozala mwana Nzambe. Ata oyo omoni ke soki nayebi ke babiso bato ya mabe tonyokola bato, nga peso na ke mupanja bato pe banda onyokola nga. Ndima souffrance wana po na Yesu. Apôtre Paul bazalaki konyokola bato. Kolo azoyebisa apôtre Paul tanga akutai na ye na nzela ya Damas, azoyebisa yo pe nakolakisa combien aussi tu vas souffrir pour moi. Donc yeo azaki konyokola bato, Nzambe azoloba yo po konyokwama po na ngai, po yango yo osali po na bato, yango pe yo pe bakosala yo. Ndeko na nga, ezali nzela ya bomoi, ezali nzela ya lobiko, ezali nzela ya kimia. Ndima ba torturer yo, mais po na Yesu, mais on a misu na yo omona bolamu Nzambe. Regardez Etienne bazo bamba ye mabanga, Etienne akomi na kufa, Etienne misu na azomona wapi? Azomona likolo Nzambe avance atelemi. Mais yo ndeko na ngai, yo zoboya pasi po na Yesu. Nga pe banda obundisa nga lokola bango, banda onyoko na bango po na bango, mais pas na biso pe Nzamba délivra biso toujours. Toi ti bino moko pe boyebi vérité. To sala ka ba Kristo mabe, mais babika aka na mabe wana. Bazonga aka pe makasi, batelema ape lisusu, ata to kwesi bango, ata to beti bango ba arme. Nzambe atelemisa bango kaka. Ndenge atelemisa ba apôtre, ndenge komama nde biso pe to ko souffrir po na bolingo na Yesu. Yaka omona no passe, mais po na Yesu. Yaka opesa o perdre âme na yo po na Yesu. Ke o perdre âme na yo batelango na puissance ya Nzambe te. Lobi oko perdre molimo na yo. Mwe ke kutu na mokili yo souffrir, mais lobi omona kembo na Nzambe. Bato nyonso pete ba souffraka kaka. Eza na ba chrétien mususu ko bolamu Nzambe so ba baba na obetelo bolamu Nzambe. Ozo batenga na retard. Nga pe funa bondela, nga pe funa mata makasi na koma lokola baninga. Tika te liloba oyo epesa obomoi. Tika te lilobo soko tatoli. Nzambe ope abenga biso abikisa pe yo, asala ope bolamu. Nzambe alongoli biso na ténèbre, alongola o na ténèbre. Pesa motema na Yesu Masia okobika. Ba apôtre, ba disciple, ba Pierre, ba pesa ka kombo na Yesu. Kaka kombo na Yesu, sali eza na kombo mususu te. Kaka kombo na Yesu, kobika na kombo mususu te. Kaka na kombo na Yesu. La pesi au verset eza na Romains 19. Tosukaki na tangela bino na 13, moto abondela akolo akobika. Kasi bato nyonso te, bato bandimi sango malamu. Yango wana ezali yango wana Ezaya, donc prophète Esaïe alobaka, kolo nani andimi sango oyo tozalaki kosakola. Point d'interrogation. Maloba o balobi awa na verset 16 na Romains 10 na 16. Ya nani oyo andimaki sango oyo. Donc bato nyonso te bandima sango malamu nde nazoloba yamba Yesu lokwa mokolo mpe mobikisi. Bongola motema a changer banzela na yo. Donc wana banzela mabe koma na banzela malamu. Bible lobi na 16 bato nyonso te bandimaka. To musu pe ozala par na yo kondima te. Parce que ça déjà prophétie epesamela biso. Que na Esaïe, na prophète Esaïe zolobango so luki yango, eza na Esaïe 53. Eza na Esaïe 53 na verset 1 ou bien 2. Nani oyo andimaki sango oyo toyokaki? Nani ayebaki ye azali makambo yango? Ekomama eza na verset 1 mena Esaïe 53. Makambo toyotanga awana na Romains 10:16 eza na Esaïe 53. Totangi 18. Kasi na 18 balobi kasi natuna nani te natuna kasi natuna nanu ba oyo bayokaki sango yango te. Bible zoloba na 18 kasi natuna nanu batu bayokaki sango yango te. Yo ndeko na nga oyoki sango oyo. Bongola motema ndenge ngai pe ndeko na bongoli motema. Ya solo bayokaki
yango kasi ya solo bayokaki yango ekomama na mikanda ya Nzambe. Bayokaki sango mpo ekomama na mikanda ya Nzambe. Sango yango etambolaka bamboka nyonso. Sango malamu etamboli na bamboka nyonso. Meme esika oyo ozali oyebi sango malamu ya Nzambe oyo. Ekende ti na suka ya mokili. Eza na esika moko te sango malamu ekota te. Sango malamu ekenda ti na suka ya mokili. Ndeko na ngai. Yo mutu ozoyoka yango koloba te oyo biso toyokaka te. Wana olongwe na Romain 10, ok na Romain 5, nazotanga 7 à 9, natangi na kombo na Yesu. Nani akoki kondima kokufa pona moto mosusu, ata soki ye azali moto ya bosembo? Tango mosusu akoki kondima kokufa pona moto ya malamu, kasi Nzambe alakisaki ete alingi biso mingi penza, pamba te Kristo akufaki pona biso tango tozalaki nanu bato ya masumu. Boye lokola Kristo asi akomisa biso bato ya bosembo na liwa na ye, tembe ezali te. Ye pe akobikisa biso mokolo Nzambe akokatela bato ya masumu etumbu. Awa Bible ezoloba na biso na bato bandimeli Yesu. Baza lokola bato deja lokola bondimeli Yesu. Yesu okoti mbala moko na bénéfice ya liwa ya œuvre de la croix. Yesu apesa biso naissance na liwa na kufa na ye. Akufeli biso apesi biso bomoi. Donc so longo na animation kondimela pe na motema mobimba pe ko bondela ye pe ko croire na ye oyende suko awa ndo bandi ko bika lipamboli na ye o ezali na Romain. Parce que mukolo yo kokufa, mukolo yawa kosambisa bato, mukolo Nzamba kokatela bato etumbu, yo lokolo ndimela Yesu, oza lokola mutu na sima Yesu aza lokola liboso na yo. Nzamba aza liboso azo défendre tango azo longwa na liboso azo lakisa biso tala bato nyonso bapesi bomoi na ngai ponga na kufela bango. Ba o bandimela nga to koza l'épargner na jugement dernier o ya Nzambe ya bo santu. J'espère que tu comprends. Mutu o ava longwa na Romain 10 na place totangi yende siko nde soka ndimi aya ko utanga na Romain 5 abandi na 7 asilisi na 9 nde akoyeba nini oyo Nzambe alobi na epe lipamboli pe bénéfice na yango ezani parce que mutu mususu avant ndimela Yesu alingaka yeba nanu so na ndimi so na croix so na pesi bomoi na nga na ye nini oyo ngai nakoki ko bénéficier to nini oyo nga na kozwa na nzela ya Yesu oyo nde awa nde na nini na o Yesu koyo kozwa question na yo na Romain 5 otangi na 7 awa ti na 9 ou bien otangi mobimba po ososola malamu oyebake soki na ndimeli ye nde nakobika na jugement dernier nakozala épargner na bolingo na ye po na akufelaki nga po na masumu nga nasalaki lokola napesi bomoi na ye na ndimi natiki mabe natiki banzela na nga nakobika nde oke kotanga yango kuna oyeba engagement oyo osali na Yesu awa na kobandone péché kondimela ye kopesa vie na ye nde nini oyo koki ko bénéfice neza place na lakisi yo. Amen. Soko longwe wana oye kozwa conseil oyo Nzambe azopesa yo nanu oyo pesi bomoi na kati na Yesu te. Liloba na Nzambe ezopesa yo conseil nini oyo Nzambe azopesa yo ndeko oyo ndimeli nanu Yesu te ti lelo. Nzambe azopesa yo conseil na Romain kaka tozaka na Romain nde tolongo na Romain 5 toke siko na Romain 6 tango toke na Romain 6 na kotanga kaka 13 ti na 14
conseil nini oyo liloba na nzambe ozopesa oponga naza dignité ya kopesa yo toli oyo abikisaka esi atya makambo nyonso oyo kotanga oyebi pe pourquoi ozopesa ye bomoi na Romain 5 awa na 6 nga nazotangela yo conseil nzambe azopesa yo yo muntu oyo nano opesi bomoi na kolo te yoka conseil na part ya notre Seigneur Jésus de Nazareth. Bopesa nzoto na bino te po ekoma mowumbu ya masumu. Bosalela yango te po na kokokisa makambo ya mabe. Kasi bomipesaka mobimba na Nzambe lokola nde bato bobiki na liwa. Mutu abiki na liwa. Pesa bomoi na mutu abikisi ye na liwa. Po na kokokisa makambo ya bosembo. Masumu ekoki kozala lisusu mokonzi na bino te. Po bozali lisusu bawumbu ya mibeko te. Kasi bobele bawumbu ya bolamu. Mobele bowumbu ya bolamu. Donc ilongwa na mowumbu ya masumu koma mowumbu ya bolamu. Mutu asalaka bolamu mingi. Et donc tanke mesanjo kako mowumbu ya bolamu ya Nzambe. Melongwa na kosala masumu ekomemona liwa. Muntu msho akoma na mutu masumu ya pratikaka mabe akoma pe esclave. Même ata na butu so abimita azomona lokola bela, lokola raté. Surtout so aleka na pongi, azomona lokola ya bimi retard ako raté. Azomona lokola ningaki a voyager kende musika, mais ake voyage yango te. Ndenge ka ya butu, okomi mowumbu ya masumu, okomi mowumbu ya ekobo, ndenge biso nyonso tozalaki. Koloba te kende konange ezaka yo. Nga lelo so na te yo lobi pe yo kote ya batu mususu. Apôtre Paul azaka ko boma batu mais lelo tala ndenga ote ya biso na ba Romain na ba Corinthiens atambola bamboko ebele. Ye pas za ko sala mabe mais Yesu abimeli a changer conduite na ye. Nga epende kono nazaki mowumbu ya ekobo, nazaki mowumbu ya moyibi, nazaki mowumbu ya kotonga ya kofinga ya kochola ya koyina ya vengeance ya crédulité ya haine ya jalousie ya mabe na mokili. Mais Nzambe tonga kangoli ngai kaka ngai pe na komi exemple pona koyebisa ndeko na ngai yaka longwa pe mowumbu ya masumu yako koma mowumbu ya bolamu. Babiso lelo tokoma kosala bolamu mais ate ezongeli biso mabe yo sali mutu malamu te mutu sango malamu ome mutu ayeko bundiso na butu poko te ye sango malamu ote mutu bolamu mais mutu kaka ayeko sala mabe pona ka bolamu aluki banzela nyonso po kota na vino poka asala o mabe ezaka pona bolamu yaka kokoma mowumbu ya bolamu okozana na kimia parce que na poko na obana obakolo tala mutonga na sali eloko te ya salinga mabe tala na lisuni yo tala yo yebi priya o molimo otana monoko no po elongisa yo longwa na dimension ya kosala mabe longwa na dimension ya kokoma mowumbu ya péché mais yaka kokoma na yo mowumbu ya bolamu yango na Bible ezoloba na yo awa na kati ya Romain 6 tika Nzamba Israël akanisela yo ndeko nanga yo yebi na Nzambe te tanga Romain 9 et 10 mobimba okozwanga na comme eza vidéo moko mukuse na lingaki na zwabino tango molai te desika oyo kokende na repentance na yo sincère moboko eza kuna na psaume 51 ok susu na psaume 91 obino bobenga na français nini 91 nde kuna esika yo koyeba ke Nzambe abatelaka bana ye ndenge nani banani bazo mériter protection ya Nzambe soko ozoluka obi nasala na Nzambe alliance mpona za asie kende komedite ata Esaïe 54 nde Nzambe okomona bolingo ya Nzambe o tika Nzambe bosantu apambolo ndeko nanga na bondele siko ozali na kombo na Yesu Masia. Yahweh Nzambe bosantu le créateur de toutes choses mokonzi ya l'univers na fukami epai na yo Nzambe na nguya nyonso. Bible lobi na kombo mususu te kaka na kombo na yo Yesu Masia.
Kolo na lakisi bande konanga sali eza na kombo musuteka na kombo na Yesu. Na pesi bango ba passage oyo pesa biso pote kolo to yambisa baninga bande kona biso bayebi yo te bayeba yo. Pe ba o basala ki mabe bayeba kayo ba bande la renouvellement na bango na yo Seigneur Jésus. Nazane loko musute na ko pesa bango Bible bi délivrance appartient à l'Éternel. Bible lobi les ténèbres ne régneront pas toujours car le fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Yahweh Nzambe eza na masumu susu ezwa na makasi koleka muto ye moko pratikaka masumu. Yahweh yo nde oza makasi ya ba faible pesa makasi ya kolonga masumu poto alonga masumu ezali yo. Jala mitema ya bato bakoka video oyo oyo moni asimba mi pa tutami na kati ya video oyo Yesu yo kota pona ko aider pona ko sunga po ayeba na ko bika bolamu na yo bisungi mususu teka lisungi na yo Nzambe na sali oyo lobi na biso kolo to lakisa baninga ndenge biso to sala ki poto bika po bango basala pe ndenge wana kolo pote babika. Nazana eloko kopesa bango te na pesi bango kaka kombo na Yesu na pesi bango kaka kombo alobiko na pesi bango kaka kombo ya bomoi bango moko na nzela kombo oyo bakomona ba merveille eza na kombo oyo batalela o basalela yo bazala na yo bazala ne jamais décis non confondi. Nzambe tika te bolamu na yo etalisama na nzela video oyo na telefone ya muto ekokoya na TV to na radio place nyonso ya kolandela ngo tika bolamu no etalisama compagnie video et tout a mitema ya bato pote bayeba kopesa bomoi na bango na yo kolo tango ezali sute na génération nyonso kolo ezalaka na tango biso to bikaka yolobi malheur na moto akomona mokolo ya Yahweh me Bible ezoloba na Joël mokolo ne komi pembeni mokolo ne komi pembeni to pasola mitema na biso to lela to milalisa nzala o Nzamba Israël le Dieu d'Abraham mitema bandeko na biso bakaba mitema bateka mitema ekoma makasi tozosenga faveur na yo kolo yo ndo lembisaka mitema Saint-Esprit le Paraclet motema na bango ekoma makasi yo nde dispensation ya suka totaleli yo simba mitema na bango simba mitema na bango kolo pote lemba bayeba yo kolo bamona bolingo na ope bolamu na yo ozali Nzambe bongwani te lokumu ezonge epai na yo Nzamba Israël na bondeli bongo na lobi amen. Nzambe pambolama na kombo na Yesu Masiya amen.